biso ezali ete toyeba mwangu na Nzambe na oyo etali lobiko ekoyeba oyo etali Golgotha kouta na kufa na etina lisekwa na ye ezali na tina yango nde tokoloba lelo wana kotalela kete Nzambe azali kosolola vraiment na biso nyonso kosangana oyo ye asalaki yango na biso elongo yango pe ekoka kozala koyokani moko ya solo ete biso tokoka kokota na katikati ya koyokana oyo pe tokoka koloba iyo na oyo nyonso Nzambe asali nalingaki kotanga na mukanda ya Petro ya liboso chapitre 1 na verset 18 1 Pierre chapitre 1 na verset 18 tina 20 pe tokotanga na Apocalypse chapitre 1 soki tokoki kotelema mpona kotanga likomi kotalelaka mukanda 1 Pierre chapitre 1 na verset 18 bino boyebi malamu ete ezali te na biloko oyo ya ezali kopola nde bino basombi bino na ndenge na bino ya kobika na mabe oyo bozalaki bozwaka uta batata na bino ndenge bazalaki kobika verset 19 kasi na makila oyo ya bule ya Yesu Kristo lokola mwana mpato oyo azangi litondo pe azalaki ata na libebi moko te na verset 20 ye alakamaki wuta mokili liboso mokili esalama pe yamonisami na ntango na suka na tina bolamu na biso na Apocalypse chapitre 1 nalingaki mpe kotanga mwa ndenge kotanga na verset 5 tina verset 6 pe na Yesu Kristo oyo azali motatoli ya solo oyo akufaki kati na bakufi pe ye nkolo ya mokili mobimba ye nde alingi biso pe ye akangoli biso na masumu na biso nyonso na nzela makila na ye pe ye asali biso bakonzi libota ya bakonzi pe ya banganga Nzambe mpona Nzambe pe tata na ye nde lokumu masanzoli mpona seko na seko amen tokoka kobondela tata na biso ozali yo likolo tozali kolomba yo kouta motema na biso mobimba kotalela biso na mawa na yo tobondeli yo Nzambe sembo yo koka kozala kati na biso tolingi komona yo lokola oyo azalaki abetamaki kuna na kulusu pe oyo asekwaki kati na pasi na yo pe na kufa na yo pe na elonga oyo ozalaki nango na likolo na kufa pe na lifelo pe osokaki mokolo na misato Nzambe molinga mipambola yango ntango oyo pe mokolo oyo tika ete mbuma mpo na libela na lebele kwa komona na tina ya kombo na yo osikoli malamu kowutaka na elimo na biso mobimba biso ozali kozongisela yo matondi elongo biso nyonso mpo na mokolo oyo ya mitano ya busantu balobi vendredi saint mokolo oyo yo obakamaki na ekulusu mpe osopaki makila na yo mpo na lobiko ya bato mingi yo nyokomaki na ntina na biso mpe na ntina na biso yo okufaki mpona ete biso tokoka kobika Nzambe molingami nazali mpe kobondela mpona baye nyonso oyo bazali koyoka lite ya ndenge oyo
na mbala liboso tika ete eloba nde solo na biso nyonso mpe simba mitema na biso tokaka kososola ete ezali na nzela na liloba no ozali kosolola na biso ete maloba ezali kowuta epai na yo. Tozongisi yo mosala nzambe oyo ete molimo santo ekamba biso mpe tobondeli yo ozala katikati na biso kokoka na elaka na yo olobaki ete yo kopambola okobikisama mpe omimonisama na moko katikati na biso. Tobondeli yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bokoki kofanda. Bandeko basi mpe mibali katikati na Yesu Kristo mokola lelo oyo yango ezali mokolo moko ya moteya koleka na mbula nyonso wana biso ezali kokanisa makambo nini elekai kuna na ekulusu kuna na Golgota. Ngai naloba na poasa ete oyo babengi vendredi saint to mokolo ya mitano oyo ya peto yango ekoki ifu ebongi ete ezala libiki entre yo na oyo abakamaki. Eza libiki moko yo moko kosala moko na biso akoki kosala na Nzambe. Nandimi ete litela oyo ekososolisa biso lelo eloko nini elekaki kuna na Golgota na kotalaka mwango na lobiko. Ezalaki nde mokolo moko monene kotalaka na mwango mobimba oyo depuis mokili ekelemi, mokolo oyo Nzambe ayaki kotia boyokani na mokili, mokolo oyo Nzambe azwaki masumu na biso mabebi na biso nyonso oyo nyonso ezalaki mabe utaki epa na biso. Nzambe atiaka na likolo na mwana na pate oyo wana na ntango na kala bazalaki koloba na buku mukuna na Nzambe te ezali mokolo monene na Nzambe. Yango lokwa tozali kokota na liteya kati na iloba ebongi nanga mpe natanga makomi ebongi te natanga makomi mpe wana ekozwa mwango ya makasi na kwa ntango tokoteya. Sikoyo tokosolola na bolembo nyonso na kimia nyonso kasi biso tokoyoka mosala nini oyo liloba mpe bongi na biso tobika oyo babengi libiki moko na Nzambe. O mosala Nzambe oyo ekoki kosuka te wana te moko na moko akoka kozosala bozongisi na ye na Nzambe mpe akoka kosala libiki oyo te kimia ezala na motema na ye. Kotalelaka mokanda Apocalypse chapitre 1 verset 6 na oyo alingi biso mpe asombi biso na masumu na biso na nzela makila na ye. Ye alingaki biso mpe apesaki afutaki oyo ezalaki prix moko makasi mpe akangoli biso na nzela masumu makila na ye. Libiki epesamelaki biso mutu moko akoki kobwaka yango te, lobiko ezali wana. Soki mutu moko akei na libiki na libebi wana kotalelaka ete lobiko epesameli biso wana ye moko akozala responsable na makambo wana. Nzambe azali kolakisa biso likambo mpe aza kotika biso tosala oyo biso tolingi. Ye nde alingaki biso mpe ye nde akangoli biso na masumu na biso na nzela makila na ye. Ye asalaki yango. Tozongela liloba kotalela mokanda ya Petelo, biso tosombamaki na makila oyo na bule ya Kristo, biso tokangolamaki
na nzela makilo ya bule ya Yesu lokola oyo ezalaki mwana mpate oyo azalaki ata na litondo moko te biso tokangolamaki mpe tosombamaki mpe tokokaki koyemba ete biso tosombamaki mpe tozongi yango ekoki ete esala tozala bato na esengo kokumisa nkobolo na biso yango nde ezali ya motu ya koleka yango nde ezali oyo motu ya likambo ezali te oyo bato minene bazali kosala to bato oyo ya binzambi ezali ndengo wana te ezali awa tokoka kososola mpe kobika likambo nini nzambe asalaki ntina na biso soki ngai nakoki koloba yango oyo vraiment na motema nanga mobimba nazali komona lolenge moko ezalaki kobika ntango kolo na biso azalaki na se oyo ezali na baebele bazoluka bakamba baninga na molimo wana kotala ete bango moko baza na miso ya kofungwama te bango moko basali libiki na nzambe te na oyo eloko nini ezali kosombami mpe okangolami na nzela ya makila oyo ya bule ya nkolo ya Kristo lokola mwana mpate oyo azangi ata litondo 1 Pierre 1:19 ndeko moto na mosuni akoki kosala eloko moko te soki kaka kondima oyo nzambe azali kopesa biso nzambe azali kopesa biso yango lokola likabo mpe ezali kaka etali sikoyo biso nde tokoka kondima makambo nkolo asalelaki biso mpe tokotanga mwa makomi ebele tokobanda na mokanda ya Corinthiens chapitre 5 na verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 na verset 17. 2 Corinthiens. Soki mutu moko azali kati na Kristo ye akomi ekelamu ya sika oyo makambo ya kala nyonso to eleki tala makambo nyonso ekomi sika nyonso wana na verset 18 ezali mosala euti epai na Nzambe ye nde azongisi biso na ye moko kati na Kristo mpe ye apesi biso mosala moko oyo tokoka kozongisa boyokani na baninga mpona ete Nzambe azalaki kati na Kristo kozongiselaka koyokana na ye mei na mokili ye azalaki kotangela bango masumu na bango te. Amen. Mpe atie katikati na biso liloba oyo ya koyokanisa bato yango nde ezali motema ya sango malamu ya Yesu Kristo oyo azali nkolo na biso. Ezali wana nde esengi kokangola mutu na oyo ezali libebi mpe kopesa ye konetola ye na ngolu ya Nzambe lokola mutu akabwanaki na oyo na masuma mpe atindamaki kuna na libebi ezalaki na mutuya ete Nzambe na oyo etali ye akoka kobwaka miso na ye na mokili mpe akoka kozongisa boyokani. Biso yebaki tozalaki na ndenge ya kozonga na Nzambe te tokomaki mosika na ye ebungaki ete ye akita bipai biso tozalaki liloba ekoka kokoma nsoni ekoma mutu na ntina ete ekoka kopesa na mokili awa na kati na se oyo makoki ya kozongana na koyokana na Nzambe. Mpe awa ekomami awa ete na verset 18 nyonso wana ezali mosala euti epai na Nzambe. Mutu moko takoki kobakisa ata eloko moko songolo na oyo etali libiki oyo nkolo akokisaki ye mei. Mutu moko te akoki kosala to na makasi na yo na binzambi ekoka kokokana ya wana oyo Nzambe asalaki na mosala na ye mei kotalelaka oyo etali na Nzambe. Wana ezali na mokamo na Nzambe ezali mutu nde azali kosala te kasi eza ye moko Nzambe nde azali kosala. Ye moko apesi biso lobiko kati na Kristo
Pe lokola biso zali kotanga yango awa, ye azongisi biso boyokani na ye mei. Pe na kobeta lisusu sete na makambo wana. Ezali likambo etali mutu na musuni te. Tolati bilamba na yo lokola olakisa ete yo ozali mutu na Nzambe te. Lisiko lobiko ezali kaka mosala ya Nzambe moko mpona mokili mobimba. Pe mutu nde ye mei ebongeta ya bango na kondima kati na motema na ye. Bible elobi ete nyonso tu wana ezali mosala ya Nzambe azongisi biso na Nzambe na nzela ya Kristo. Pe ye apesi biso oyo ezali mosala ya koyokinisaka bato na Nzambe. Mutu asali libiki na Nzambe akoki te kozanga kotatola yango. Yaza koyoka posa moko katikati na ye mpona ete alobela yango na baninga. Mutu ayokani na Nzambe azali na lilobo ya koyokanisa na bato na Nzambe na motema na ye. Pe oyo ezali liteya moko malamu ya 2 Corinthiens chapitre 4 na verset 19. Mpona ete Nzambe azalaki katikati na Kristo kozongisa makambo na mokili na ye mei. Azalaki kojongisela bango kotangela bango masumu na bango te. Pe atie na kati na biso liloba oyo ebongi ete tokoka kosala ete bato bazonga na koyokana na Nzambe. Liloba ngo wana oyo liloba na ekulusu bokoka kotala ngo malamu. Nakosenga bolimbisi soki nakoki kozwa baexemple oyo eza mosusu ezali ndenge moko te. Toyebi ete oyo ezali ekulusu pe epai bakundaki nyonso tu ezali vide. Eloko eza te. Yesu babetaki na ekulusu batie na kunda pe mokolo misato ye asekwaki. Ye avandi kuna te na likolo na libaya wana ti lelo te aninganaka te lokola tozali komona yango na bangomba ya ndenge na ndenge. Basali yango na nord na mabaya na argent. Wana nga nakomaki na mukanda mboko na Philippines. Namonaki ndako ya Nzambe moko kuna munene. Nabete ngai nakende kokota pe natala makambo nini ezali koleka kuna. Pe ngai kuna nayokaki pasi makasi. Pe ndenge namonaki ndenge nini basali ekeko kuna ya Yesu. Na makambo nyonso tozalaki kolandana na ye. Basali ekeko na bango moko mo ya 3 metre ya Yesu. Na nzete moko bosongolo. Pe ezalaki mawa mpona kotala. Ni ndenge nini o Nzambe na bule bato basali yo boye. Nkolo na biso atikala kuna te na libaya wana te. Ayaki mpona kosomba biso. Ebongaki d'abord abikisa biso. Sima alimbisa masumu na biso. Azongisa biso na ye mei. Ebongaki ete yakita na kunda pe akoka kobotola elonga ya lifelo. Pe akoka kozwa bokonzi na yango nyonso. Pe akoka kozonga na bokonzi na nyonso tu. Kolo azwa bokonzi na ye na se likolo oyo na likolo pe na se. Pe mokolo misato ye abimaki bato to bamonaki ye. Ezala nkunda, ezala moyini. Mutu moko akokaki kosimba ete ye asekwaki. Pe ye azali na bomoi. Ye azali na bomoi na motema na ngai aza kobika. Azali kobika na mitema ya ba oyo nyonso tu bayambi ye. Ezali eloko ete tokoka koswana. Ezali yo ondima yango to te obwakisa yango. Ezali kutu makobeta masolo te. Yeba ete yango etali kaka kondima na yo. Bandima kango kaka na kati na kondima. Toyebi ete bato ya mayele mingi bazali kosalela
bazosalela mayele na bango ya bato mpe moko na moko azali kopesa ndimbola na ndenge na ye kasi oyo ali kobikisama ifo atika baoyo nyonso tozali makanisi ya bato atalela kaka nkolo oyo ayokeli biso mawa mpona ete tokozwa likabo ya ngolo euti epai na Nzambe. Nani kotanga lisusu likomi oyo koyebani na biso nyonso na 1 Corinthiens na chapitre 1 nayebi ete biso touti na mangomba ya ndenge na ndenge. Communauté religieuse libre où nous avons lu les Saintes Écritures, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Pone liloba oyo na ekulusu ezali liboma pona ba oyo bazali kobebe kokena libebi. Kasi pona biso tobikisami yango ezali nguya moko pona Nzambe. La même chose. Ezali lolenge moko. A deux effets différents. Likambo moko wana ezali na ndimbola mibale. Pona bandimi La parole de la croix. Bible lobete liloba o na ekulusu ezali nguya pona Nzambe. Kasi pona o bandimaka te yango ezali eloko moko ya libaku. Bakoki kondima na yango te bandeko. Lelo yo yango ebongi te bongwana na katikati na biso na mitema na biso. Lelo yo liloba oyo na ekulusu ebongi te yango ekota katikati na mitema na biso lokola yango ezali eloko ezali vraiment solo mpe ezali kobika. Yango ebongi te biso tokoka komona yango lokola yango me ezali pembeni na biso mpe wana biso ezali kotala nkolo na biso wana babeti ye na ekulusu mpe wana maboko na ye mpe makolo na ye. Comment est-ce que la croix a été dressée avec lui? Comment est-ce qu'il a été raillé? Ndenge nini ye baboselaki ye ekulusu oyo, ndenge nini bato bazalaki koseka ye mpe lelo oyo bakoseka moto oyo azwi makila na sopi yango mpo na lobiko na biso. Makambo ebongi ezala na misu na biso tokoka kobika yango lokola tozalaki wana mpe tozali kobika makambo wana. Mpona yango nde esalamaki mpona yo mpona ntina na ngai, yango esalamaki mpona lobiko na biso. Tozongela yango lisusu eza te mpona konetola mokolo oyo, kasi bongi na biso tokoka kobika oyo Nzambe apesaki biso na mwango na lobiko na nzela ya likabo oyo moko kaka oyo esalamaki kuna na Golgota, koyeba kozongisama na boyokani na Nzambe, bolimbisi ya masumu na biso nyonso mpe mabunga, bomoi na seko na nzela ya kondimelaka Yesu Kristo nkolo na biso. Toza na posa eloko moko susu te mpo tokoka kobikisama. Verset 18 mpo nete liloba oyo na ekulusu ezali liboma mpona oyo bazali kokende na libebi. Soki liloba oyo ya ekulusu sango malamu na Yesu Kristo elobeli eloko moko te tina ntango oyo tozali koyebisa eloko moko te ezala na ntango oyo tika ete ngolo na Nzambe koya likolo na yo mpe ezala ngonga oyo mitema na yo mutema no efungwama mpe tokoka kozwa kimia na nkolo na biso Yesu Kristo. Mpona ete sango oyo na ekulusu yango ezali liboma mpona bao bazokende na libebi. Bandi koloba te ete ezali na bato oyo bango moko balingi kokende na libebi, kasi nakoki koloba na bino boye ete bato ebele baza kozwa banzela na ndenge na ndenge mpe bango eza komema bango kaka na esika moko. Komema yango ete tokwende na lokumu ya Nzambe, me tokoka koyeba ete ya solo nzela ezali kaka moko
Vérité ezali moko pe bomoi eza kaka moko. Ezali kaka moko akoki koloba ye moko. Ngai nazali nzela, ngamono nazali solo, pe ngai nazali bomoi. Na Jean 14 verset 6. Ebongi tozongela kolo na biso, soki biso tolingi kozwa boyokani na lobiko oyo. Yango ezali liboma mpona baoyo bazali kobunga, pe oyo kiteni mosusu. Yango elobami boye, wana etali mpona biso. Mpona biso tobikisami. Yango ezali nguya mpona euti epai na Nzambe. Mutu moko akoki koloba ete ngai nayebi bulembe na ngai, me nayebi te makambo yango ekosala ndenge nini. Soki ngai napesi bomoi na ngai epai na Nkolo, ngai nakobika sikoyo ndenge nini bomoi moko ekoka kosepela na ye. Nakoka kotangela bino lisusu likambo oyo. Wana eza kotalela lobo totangi na liboso kuna 2 Corinthiens 5 na verset 18. Nyonso wana ezali musala na Nzambe. Nyonso wana ezali musala na Nzambe. Ezali musala na yo te to ya ngai te. Ezali makasi na yo te to ya ngai te. Kasi ezali musala oyo ya lobiko esalamaki kuna na Golgota. Yango ezali kaka ntango tozali koteya sango malamu, makambo nde ezali komonisa makati na bato. Yango ezali sango malamu. Sango malamu na Yesu Kristo Nkolo na biso. Na verset 18. Kasi mpona baoyo babikisami, yango ezali nguya moko euti epai na Nzambe. Ebongi na biso tokoka kobika liloba na oyo na kondima eya ikulusu. Oyebe ete oyo elekaki na ikulusu ebongi na biso tobika yango liso lokola biso moko tozalaki na ye elongo. Mpona na mokanda ba Romains chapitre 1 na verset 16. Mpona ete ngai nazali na koyoka ata soni moko te nakotalelaka oyo sango ya lobiko, mpona yango ezali nguya moko ya Nzambe. Naza nango soni ata moko te oyo sango oyo ya lobiko. Yango ezali nguya moko ya Nzambe oyo ezali komema lobiko na baoyo nyonso bazali kondima. D'abord kobandelaka na bajuif pe nsima na bagereke. Mpona ete moyengo ebeni na Nzambe yango emonisami kouta na kondima, kouta pe kolandanaka lokola yango ekomami ete bato na bosembo bakobika na nzela ya kondima. Oyo ezali liloba moko kitoko elikomi na bule. Sango malamu na Yesu Kristo ezali nguya moko na Nzambe mpona baoyo bazali kondima nguya. Tirete Nzambe akoka komonisa biso yango na bomoi na biso nguya moko oyo biso zango na bosenga, mpona ete tokoka kosalela ye pe tolanda ye pe tokoka kolongwa na baoyo nyonso ezali ya bato. Atina ete tokosalela kaka Nkolo na biso na lolenge oyo ekoki. Ndenge kokoba na kotanga na mokanda ya Matthieu wana biso tozali kokanisa oyo nini elekai mokolo wana. Kotalelaka Matthieu chapitre 27. Matthieu 27 na verset 45. Kati wana kotalelaka 6e heure mulili ekotaki na mboka mobimba ti na 9e heure. Pe komonaka na ntango ya mwambe Yesu agangaki na mongongo makasi, Eli Eli lama sabakthani. Oyo elakisi eloba ete Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, mpona nini yo obwakisi ngai. Tala oyo ezali na mutuya na ntango oyo. Aba bazali kolakisa biso ete mwana na mpate ya memaki mikumba na biso nyonso mpona biso tozalaki baoyo bakabwanaki na Nzambe, bato oyo bazalaki mosika na Nzambe. Kasi Yesu Kristo lokola mosikoli yazwaki esika na biso baoyo nyonso ebongomaki basombama, pe yagangaki na mongongo makasi
car le péché mpo ete de masumu l'humanité oyo ya mokili a mobimba été placé sur yango lui. etyelamaki likolo na ye Le prophète Esaïe, lokola Isaïe alobi 53, na Isaïe 53 il a été blessé ya pour betamaki nos péchés, mpo na masumu na biso babukaki ye na ye ntina mabunga na biso le châtiment oyo makambo nyonso ya epesi biso kimia sur lui. yango ekweyaki likolo na ye Par ses meurtres, mpe na nzela ya bapipi na ye au moment biso tobikisamaki où s'accomplit ce na que ntango oyo Jean-Baptiste avait ezali dit, koloba liloba oyo Jean Baptiste alobaki ezali kokokisama voici alobi ete l'agneau de tala Dieu mwana ya mpate enlève oyo azali kolongola du masumu monde. ya Jean mokili 1:29. na Jean 1:29 na ntango wana Péché du monde entier. masumu ya mokili mobimba Sur l'agneau de yango Dieu, etiamaki likolo ya mwana na mpate crié. ye agangaki De ceux qui étaient séparés de Dieu Wana- à cause du péché. yazwaki esika ya baoyo nyonso bakabwanaki na nzambe na ntina ya lisumu Tu abandonné. ye agangi nzambe na nga mpo na nini obwakisi ngai 7:46. Matthieu 27:46 na ngai mpe kotanga liso likomi moko oyo ezali kotutanga makasi na Il motema y a des gens eza na bato qui n'ont pas encore ressenti, nanu bayoki te fait l'expérience nanu de babiki l'abandon de Dieu. libiki na nzambe te komitika kaka epai na nzambe Dans leur péché, bango nde bazali kokufa nanu na kati ya masumu na bango mpe mabunga na bango na ntango ete molimo na nzambe ye eyai katikati na motu wana ye azali koyoka sango malamu compte ye akososola ete ye azalaki mosika na nzambe perdu mpe ye azalaki moto abungi fondamentalement où wana on est et où epai nini ate oyo azali to epai nini azali kokende na lolenge na ye kobika wana ye ifo ayebe ete devient grand. Quand ye j'étais azali jeune, mosika na je nzambe pensais que le monde s'ouvrait à moi. ntango ngai nalaki elenge nakanisaki ete Péché encore moins. mokili ezali kaka mpo na ngai me J'avais besoin d'un sauveur. ezali kososola te masumu eza na Commis d'autres actes. nazali mata makambo ebelebele ya mabe nasalaki Parole m'a interpellé. kasi mokolo oyo liloba etutaki La main ngai du Seigneur loboko na s'est nkolo effectivement posée sur moi. yango etiamaki likolo na ngai J'ai vu et reconnu ma mpe séparation ngai d'avec nasosolaki ndenge nini ngai nazalaki mosika na nzambe désespéré mpe nakomaki moto oyo nasosolaki ete nazali ata na esika moko te de l'avouer ouvertement. nayokaki yango te mpo na kotatola yango na esika oyo Où l'homme kotalelaka kobanda na ntango oyo moto oyo miso ya nzambe afungoli ye mayele na koutaka na koyoka liloba akozala sumuta lisumu te mpe oyo ezali kokabwana na nzambe abandi maintenant koningisa ye mpe kolamusa moto oyo mpe wana ya liboso l'homme sort de son sommeil. soki motu abimi na epai nini alalaki na masumu na ye afungwami sikoyo asosoli yango Lorsqu'il se réveille, wana ntango ye akolamuka comprenez soudain, ye akososola na poasa likambo je ne nini suis pas encore sauvé. akoyeba ete so nali mwana na nzambe to mwana na nzambe te Alors, c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu ezali na ntango wana nde molimo na nzambe ezali koya likolo na motu na nguya nango nyonso saisit et bouleversé. mpe molimo ezali kosimba ye mpe ye azali Sauve mon âme koganga ete nkolo de ma faute et mon péché. bikisa elimo na ngai limbisa masumu na ngai mpe esala ete boyokani ezonga ngai na yo L'humanité à Golgotha. nakoka kobika libiki oyo yo omemaki L'état spirituel na mort. kuna na ekolosi na golgota me tanke motu nano akomi na esika wana te azali asi akufi Alors l'expression bozomona ye kaka boye et les autres peut-être la dernière bato na bato bazokende bango ma bango bazelaka babiloko bazali kokosa bango kuna souper du Seigneur afin d'apaiser leur conscience. so bazali kolia bilambo bakanisi ete kimia ekokotela bango na mitema Mais laissez-moi être clair. yebisanga na yetika ngai na kozala pole koleka Par la foi, ezali kaka na nzela ya kondima yesu kristo nde tobikisami avant de quitter cette terre, moto fo azala oyo abikisami liboso alongwa na mabele oyo être sauvé arrivera de l'autre côté sans okanisa te ke okoki kokóma epai na nzambe te soki obikisami te liba oyo na ekulusu
yango ekomi eleko moko ezosala biso ete koyeba ete nzambe azali kati na biso. Nuit sombre de la 6e à la 9e heure. Bible elobi ete molili ekotaki kobanda 6e heure ti 9e heure. Amen. Soki tozongi na mokanda ya Genèse 1, Bible elobi ete molili ezalaki Genèse 1, verset 2. Mais na avant likolo na mokili, que la lumière soit, mpe nkolo alobaki ete pole ezala mpe pole ekotaki. Dieu Amen. a voulu illustrer Nzambe alingai komonisa awa ete ekela mobimba l'obscurité yango ezalaki na molili, ezalaki katika obika katikati na molili. vint ce cri Mpe ntango ye ayaki na mongongo ya elonga, s'accomplir. nyonso tu ekokisamaki. Alors Amen. la lumière fut, Mpe wana pole le eyaki, temple se déchira, mpe wana bavwa nyonso ya temple yango epasukaki. Yango elakisi ete nzela oyo ya kozonga epai na nkolo, le lieu très saint, le nzela oyo na esika na bule yango maintenant efungwamaki. Dieu a tendu Bandeko na nga na se oyo nzambe afungoli maboko na ye, réconciliation. mpe apesi loboko na ye na ntina ete tokoka komizonga epai na ye. Là-bas sur la colline de Golgotha, Kuna na kolina Golgota wana Jérusalem, ezalaki mosika te na mboko na Yerusaleme, notre Seigneur nkolo na biso a versé son sang et asopaki makila na ye, sa vie afin mpe que apesi bomoi na ye na ntina ete biso mpe tokoka kobikisama. sur laquelle l'Esprit de Dieu descend. Bato na nzela na yango molimo na nzambe ezali kokita, bango bakoyeba ete bazali babungi, Pourquoi? mpe bakoganga ete nkolo mpo na nini yo obwakisi ngai, Exactement pourquoi cela s'est produit. mpe bayebi ntina nini makambo oyo esalamaki. Envahit tout Masumu les hommes. ezalaki likolo na bato Le nyonso, péché sous ses formes, les mpe toyebaki ete mais aussi le péché de l'incrédulité. Les ezalaki hommes, mpe na lisumu oyo ya kozanga kondima, le dit l'Écriture, kasi ebongi na biso tozonga kondima lokola likomi elobi. Ezali te moko na moko andima ndenge alingi, que cela n'a aucune bango bazali kososola te ke yango ezali na ntina moko te liboso na à nzambe. partir de la 6e heure. Kasi kokotalelaka maintenant 6e heure, yeba ete molili mene eyaki pwasa na mboka mobimba, La terre. Puis vint na le cri, mokili mobimba. mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mpe yagangaki nzambe na nga, nzambe na kapwa nini yo obwakisi ngai. Nous avons remarqué que nous avons lu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, Epai totangi na 2 Corinthiens 5 na verset 19 ete réconciliant le monde. nzambe azalaki kati na Kristo koyokisanaka mokili na ye mei. Dieu, mon Dieu, Mpe biso tolobi ete nzambe na nga mpo na nini yo otiki ngai. que s'est-il réellement Yango passé? eloko nini elekaki na ntango wana. Makambo oyo nyonso mibale ezali malamu ya Le péché solo. de toute l'humanité a été placé, Masumu ya mokili mobimba etiamaki likolo na ye, a été crucifié, mpe ye abakamaki nango kuna na ekulusu, donné sa vie pour mpe nsima apesaki bomoi ne na ntina na biso. l'une des 2 phrases. Oyo ezali maloba mibale Frère, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? elobamaki nzambe na nga mpo na nini obwakisi ngai. De la lance Mpe ntango elandi ntango oyo ezali mopanga oyo ezwaki menda ye na bakote na ye, sang mpe makila divin, précieux, makila oyo ya bule oyo ya motuya ya nzambe yango ebimaki. réconciliation, Nzambe apesaki boyokani mpe bolimbisi na mokili nyonso, makambo ende elekaki kuna na ekulusu, pardon par Dieu, kobokisama na Nzambe la réconciliation. mpe koyokana na Nzambe. Amen. Bien-aimé, Bandeko balingami, c'est un fait historique. ezali eloko moko oyo ekoki kobosana te na kati mpo na lobiko na biso. Awa ezali likambo kaka ya koloba te, Mais de ce qui était, kasi yango ezali sera. mpe yango ekotikala seko na seko. Il n'y a pas de... Cela pourrait être Na Nzambe ezali te ke mwa likambo ekoya to ekoya te, me lokola ye alobaki yango, ye akokokisa yango mpe akosala yango. été réconcilié. Biso Nzambe azongisi biso na boyokani na Nzambe. Un passage de Tika l'évangile. ete natanga mwa sango moko na mokanda ya malako. Vraiment choisi de lire Lelo nalingaki kotanga l'évangile afin de makambo souligner ebele na evangile na ntina ete ce qui s'est tokoka passé. kososola malamu oyo makambo elekaki. De Marc, chapitre Kotalelaka 15, Malako chapitre 15 du verset 36. na verset 36.
Marc 15, verset 36. Malako 15 verset 36 wana mutu moko asukisamaki alobi boye Il bat une éponge de vinaigre, la fixa à 1 euro. azwi mwa éponge moko ya vinaigre atie yango na mwa nzete na mwa elamba akei kopesa ye nkolo na biso abe ete nasala yango natala soki eli yango akoya kobikisa ye. Auparavant, etc. Verset 37. Avec ces 37 Poussa un grand wana yesu agangaki na makasi l'esprit. mpe azongisaki molimo na ye. Je lis dans l'évangile de Luc, Nazotanga na mokanda na evangeli ya Luka Luc chapitre 23, na Luc 23 verset 39. na verset 39 L'un des malfaiteurs, moko ya bato oyo bamiyibi oyo babakaki ye na yesu azali kofinga ye mpe azali koloba Christ, aide-toi toi-même. yo ozali kristo mibikisa yo moko mpe ebikisa biso. Dit en le réprimandant. Kasi mosusu oyo moyibi mosusu alobi na ye Dieu, mpe apameli yo ozali kobanga banzambe te yo la même peine ozali kozwa lifuti moko na ye yo yebi ete biso mibale juste condamné. biso babaki biso mpona tosalaki mabe tozali kofuta Mais celui-ci, misala na biso rien fait kasi oyo ye asali ata moto oyo asali ata libebi moko te mpe ayebisaki yesu kanisa ngai ton royaume. ntango yo kozonga na bokonzi na yo na verset 43 yesu ayebisi ye solosolo nazali koyebisa yo Aujourd'hui même, lelo kaka tu seras avec moi. yo kozala na ngai na paradis lelo kaka. Mes amis, bandeko balingaka l'égalité nyonso ezali solo et la terre oyo ezali lola ezali solo mabele ezali solo kokufa ezali solo et les ténèbres. bomoi ezali solo pole ezali solo molili ezali solo ntango ezali solo makambo nyonso ezali solo. Ceux qui se font célébrer par le peuple comme des philosophes, eza na bato bazali kokumisaka bango lokola bato mayele baloba ete eske moto asi akufi azongi ayebisa biso ndeni makambo ezalaka kuna. O bandeko na ngai biblia elobi na ete yesu asekwaki amen mpe litatoli na ye ezali solo n'avait été qu'un simple soki yango ezalaki kaka ezalaki lisese moko boye cru ce qu'il disait ou peut-être pas. tokokisa kondima te Ce n'était nul autre que Jésus-Christ kasi ezalaki litatoli euti epai na nkolo na biso ye mei qui est descendu ye nde akitaki na kunda venu le troisième jour kuna mpe abimaki mokolo na misato mpe ye asekwaki qui a pu dire mpe alobaki na biso ete ngai nakufaki kasi botala nazali kobika nazali bobika seko na seko pour toute éternité. mpo na libela na libela. Ce ne sont pas des histoires inventées. Ezali masese te non ezali solo lifelo ezali La vie éternelle est bomoi na seko ezali eloko ya solo nzambe azali solo mpe satan azali solo que cela. nyonso to ezali lolenge yango elobeli biso Bible. ndenge biblia ezali koloba na biso nyonso wana ezali iyo On nous montre ici le premier homme baa bazolakisa biso moto na liboso invoqué le Seigneur oyo abelelaki nkolo mpona ete akoka kobikisama qui souhaite obtenir le pardon oyo alingi kozwa de ses péchés. Il ne peut pas masumu ya cher Dieu. kolimbisama ya masumu na ye alobaka te ke o ngai nkolo etala ngai oyo non yo ebongi ete ofungola monoko na obelela Reconnaître nkombo na nkolo l'état de perdition okofo yo oyeba ete yo ozali motu na mabe nation. yo ozali motu oyo ekokaki te basi bakweyisaki yo Nous sommes motu wana na ekulusu alobi ete biso oyo bazali kopesa biso etumbu mpona ete biso tosali makambo oyo ya mabe tozomerite yango kasi motu oyo ye asali ate eloko moko ya mabe te. 41. Nous sommes tous coupables. biso nyonso tozali baoyo tobotami na masumu wana tobotami kaka tokabwani na nzambe Comme je l'ai déjà dit, il lokola ngai nalobaki yango un acte religieux qui ezali na mosala moko te ya nzambe koki kosala ete ezongiso na nzambe ce que Dieu ezali kaka oyo nzambe asalaki yango nde ezali na motuya kati na bokonzi na nzambe a sur l'importance
du vendredi saint. ezali te tozali kobeta sete na mokolo ya mitano babengi vendredi saint, mokolo oyo ya lobiko ebandaki na mokolo wana. Ezalaki mokolo wana te ete nzambe azalaki komiyokisama kosala so boyokani na nzambe lokola ezalaki na ntango na kala. Ntango totangi na mokanda ya Lévitique 23 bazalaki kosolola na mokanda oyo mokolo munene ya boyokani na nzambe. Mpe nzambe atangaki elikomi wana na Luc chapitre 4 mpe alobaki yango na mutu ya likambo, alobi ete ezali mokolo na ngolu na nzambe. Na verset 18 alobaki ete na mokolo oyo likomi ekokisami na miso na biso. Nzambe azali koposa ete akosala bana na nzambe oyo bakobika seko na seko, na ntina ete bakoka kobika seko na seko. Mpe mpo na biso, mpo na tobika seko na seko, ebongi ete tozwa bomoi ya seko apartir ya se oyo, mpona ete oyo azali na bomoi na seko ya kobika seko na seko lokola oyo mpe azwi bomoi oyo ya mokuse kaka na so ya kobika kaka mpe na bokuse. Soki olingi ozwa bomoi ya bokuse, yo okobika okobotami na mokili oyo mpo ovandi kuna mwa moke, yango nde ezali kosala. Me na oyo etali molimo, ebongi na biso tobotama kati na bokonzi na nzambe. Elimo na biso ebongi ete yango ekoka kobika mpe zwa bomoi na nzambe katikati na yango. Yesu kolo na biso alobaki na Evangile ya Jean chapitre 3 na verset 5 alobi ete oyo abotami na nsuni azali nsuni, oyo ebotami na molimo yango ezali molimo. Mpe ye abetisi ete alobi ete naza koyebisa bino esengami ete bobota bato na sika, soki te bokomona bokonzi na nzambe te. Mpe liboso na nzambe ebongi na ngai naloba solo oyo na pai na bato oyo ezali likambo ya solo, ezali ete boyebi ete banzela ezali mibale lokola nkolo azali kolakisa biso ye moko na Matthieu 7 na verset 14. Eza na nzela moko ya monene oyo ezali komema na kufa, mpe ezali na bato ebele oyo bazali kolanda nzela wana. Mpe nzela moko ezali moke oyo ezali komema na bomoi, mpe ezali pasi bato bakozali komona nzela wana epai ekuku ya moke. Yango ndikola alobaki ete bokota na ekuku ya moke oyo, mpe alobaki yango deja. Nakoki koloba yango na nsima, bokota na ekuku ya moke. Mpe biso tomoni yango ezali makambo ya makasi na nzoto te, kasi ezali nde mosala na nzambe ye moko. Mpe ezali kosala epai na kati na motema ya moto, azali kofungola katikati na ye, mpe azali koyamba sango oyo alobiko na Yesu Kristo, mpe azali komipesa epai na nkolo makambo na nzambe. Epesameli biso kaka na nzela ya kondima, na mayele na biso ya bato biso tokoka te, kasi na mitema na biso tokoki kondima, na monoko na biso tokoki kotatola oyo biso zali kondima. Na ntina na yango ekomami na chapitre 10 ete na mokanda ya Baroma kondima ezali kouta na koyoka. Na Rome 10 na verset 17. Bandeko na nganga natamboli mingi mpe natamboli bamboka ebele, namoni bandenge bato bazali kosambela bato boye na boye, me namonaki eloko moko kaka ezali ya motuya. Namoni bato bazali kosambela banzambe ya mike, banzambe oyo balala, bazopesa bango meme bamabonza mpona ete shofer alala te na volant. Nga ntango nakomaki na Inde, kuna nde ezalaki mobule bazalaki mingi, mpe nga namoni
bakontina oyo nyonso tu namoni bachinois namoni makambo ebele me namoni ete eloko moko bato bazali na posa baemona nzambe kati na bango eza na eloko moko ezali koluka bakutana na nzambe kasi bango bazosala yango na ndenge moko ya bonzoto mpe mokomisi alobaki kuna na mboka ya Pakistan ezalaki na bamusulman ebele na mboka wana mpe bango bazali kondima pasi mpo bango bazokanisaki biso toza kondima banzambe misato mpe bango baza kososola te ete ezali kaka nzambe moko kuna na likolo mimonisi lokola tata na se lokola mwana mpe kati ya lingomba na kati na biso lokola molimo santo bango bandimelaka nzambe na profete na bango Mahomet mpe nga nagangaki katikati na bato oyo ebele nabete nzambe azali ya solo mpe okoki komone kaka esika kaka ye moko azali komimonisa. Alleluya. Nalingaki te bokoka kososola makambo oyo mpe botia yango na motema na bino mpe bino bokoka encore kokanisa na ntina makambo oyo ezali kaka wana epai nzambe akutanaki na mokili mpe afungolaki bango mayele bakoka koyeba kombo na ye mpe kuna nde afungoli posa na ye ezali kaka kuna nde tokokutana na nzambe tokoka kondima solo wana ezalaki esika moko te oyo bato batiaki ezalaki kaka natelemaki kaka likati na Yesu Kristu nkolo na biso nga namoni bato ya ndenge na ndenge bazotala likolo baza kolombaka na moi bato baza kokendaka na bazamba bato ya ndenge na ndenge nzambe azali mokeli oyo akeli biloko nyonso bomoi nyonso tu ewute epai na ye nde moto akeli yango kasi awa ezali ekelamu te awa ezali makambo ya lobiko ya lisiko soki oza na posa ya lobiko ebonge tokende kotalela oyo azali mobikisi soki olingi kolisiko luka moto asikolaka soki nazali na maladi nakoluka te nake na mekanisien nakoluka munganga ebongi na biso tobalola miso na biso na oyo akoki kosunga biso asunga biso na makambo nyonso ezali kotuna koderange biso ebongi na biso tozongisa boyokani na nzambe tokoma bana na nzambe tokosala etalela lisusu bato te tote na bamangomba ya ndenge na ndenge te ebongi na biso totalelaka Yesu Kristu mpe nakoyebisa bino ntina nini tomoni ete lelo ete na kati na kristianisme ezali na plus de 300 mangomba oyo ekabwami bango nyonso tu bazali na katikati ya lisanga na bango oyo ya binzamizambe kasi ezali kaka na nzambe moko biblia moko kaka lobiko moko kasi bato nyonso oyo boyeba ete nzela eza kaka moko verite moko ezali ebele eza kaka moko bato basali mangomba na bango mpona ete bakoka komema bato mosika na nzambe ebongi ete bato bamema bato epai na ye Yesu Kristu balakisi bango banzela ebele ebele kasi nkombo nzambe apesi biso tolakisa bato nzela ya nkolo na verite nyonso na Jeremi balobi ete boluka mataba nzela na ntango ya kala boluka nzela oyo na lobiko mpe bino botambola na nzela wana na Jeremi 6 na verset 16 ebongi na biso toluka nzela na nkolo mpe nsima biso tolanda yango awa bazali kolakisa biso ete moto ya liboso oyo abikisamaki ezalaki ntango akufa na ye ntango azali nga kokufa alobi ete kanisa ngai ntango yo okoya na bokonzi na yo Luc 23 na 42
Peye pa alobaki ete na mokuse solo nazali koyebisa yo Aujourd'hui, tu seras avec lelo moi. kaka yo kozala na ngai na paradis. Amen. Ici s'accomplit la parole de l'Écriture. Awa likomi ezali kokokisama liloba na Joel lokola alobaki yango ndenge Pierre atankolaki yango kuna mokolo na Pentecote. Nani yango akobelela kombo na Nzambe ya akobikisama. Qui a invoqué Wana ezalaki kuna na ekulusu ezalaki moto ya liboso na koyoka na nsima belelaki nkombo na Yesu mpe abikisamaki directement au paradis. mpe akotaki na pwasa Dans l'évangile na selon paradis na nkolo. Jean, au chapitre 19, Na mokanda ya Jean chapitre au verset 19 28, mpe na kotanga lisusu na verset 28 ti 30. verset 28. Alors Jésus, Wana ete Yesu amonaki ete désormais, nyonso to ekokisamaki mpe alobi afin que l'Écriture, na ntina ete likomi eko akokokisama. j'aime toujours lire dans le Nouveau Testament. Nga sepelaka toujours kotanga na koyokana na sika na ntina ete liloba ekokisama Accompli afin que l'Écriture fût na ntina ete liloba likomi ekokisama alobi ete na yo ezali na posa ya mai remplie de vinaigre. mpe wana ezalaki na ebulu etondaki na vinaigre batie eponge moko na nzete De vinaigre, batie mwa ndambo ya vinaigre mpe bapesi ye et la lui présentèrent bapesi ye yango bapesi ye yango mama yo na bololo de vinaigre. mpe ntango ye ayoki vinaigre oyo Yesu alobi Tout est accompli. nyonso ekokisami Il inclina la tête mpe nsima atiaki motu na ye na se et rendit l'esprit. mpe ye azongisaki molimo. Cette parole, Liloba oyo maloba tout est oyo accompli. nyonso to ekokisami yango elakisi makambo Ce nyonso ne sont pas que des paroles. ezali kaka maloba ya pamba te C'est ici que c'est accompli ezali awa nde Dieu. mosala ya lobiko ya Nzambe ekokisamaki na se oyo Le salut de Dieu a été donné à Nzambe afutaki mpe apesaki lobiko bolimbisi na mokili moto aza susu na droit ya kobunga te nzela efungwami a pris la place des ye moko nde azwaki esika ya bato mabe été fait péché. ye akomaki eloko ya lisumu mpo na biso na ntina ete biso tokoka kozala na boyengebeni to na bosembo na Nzambe na ye elongo. Bandeko mibali mpe basi Chers frères et sœurs en Jésus, bandeko notre basi Seigneur, mpe mibali kati na Kristo nkolo na biso tous bientôt dans l'éternité. kala mingi te biso nyonso tokokɔta na seko na seko. J'ose dire Nazali koloba boyi vu des signes des temps kotalelaka mabilembo na ntango de Jésus-Christ. tozali vima pembeni na boyei na Yesu Je ne me Kristo. laisse pas décourager par Nga ceux nazali qui ko- disent kolemba te na bao bazali koloba ete on croit et ete on biso entend cela depuis tozali longtemps. kozela makambo oyo Yesu akoya uta banda À kala notre époque, kasi boyeba ete ezali na ntango na biso s'accomplit ete lisakolo ezali kokokisama et notre Seigneur na dit, miso na biso mpe kolo alobi 24, na Matthieu 24 Luc 21, na Luc 21 mpe na bisika mosusu quand ces choses commenceront ntango makambo oyo ekobanda kokoma vous verrez que ntango bino bokomona makambo oyo ezali kokoma botombola mito na bino levez la tête car vous botembola mito na bino délivrance approche. mpona ete kokangola na bino ekomi pembeni. 21 verset 28. Luc 21 Nous sommes 28 maintenant proches du retour de biso Jésus. tozali pembeni na boyezongi na Yesu Kristo nkolo na biso. Mokolo wana Matthieu 25 s'accomplira. Matthieu 25 ekokokisama na verset 10 était prête oyo lobelobe ete baseka oyo bazalaki bamibongisamaki bango bakotaki des noces et la porte na ye kuna na sala oyo ya feti mpe bakokanga po libanda bato bakolela bakolia miso Dieu est un Dieu d'amour. bato baza koloba soki Nzambe azali Nzambe na bolinga mpona nini azali kotika Et catastrophe. lisambisi ya boyi kwa kokweya na mokili. Avez-vous déjà pensé au fait que bokanisa les deja gens ete ne pensent pas du tout Nzambe bato bazali kokanisa ata Nzambe te wana ntango bazali malamu mais quand une bazolobaka ntango mosusu ete Yesu aza te me ntango mpasi moko ekoya alors tout d'un coup, bango babandi koluka Nzambe même s'il n'existe pas pour eux. ata toki Nzambe azali te. Évidemment, de gens qui le déclarent inexistant. Ezali na bato bazali koloba vraimen na poise ete Nzambe azali te. Maintenant, Yango ezali na moto ya mpona biso toyebi ete Nzambe
azongisi boyokani moko na biso. Yenda zingaki Marie na ombre na ye pe mwana oyo Yesu Kristo abostamaki. Kati na Yesu Kristo ezalaki nde makila na Nzambe. Yenda azalaki Nzambe oyo amimonisamaki na se oyo. Amen. Yazalaki mobikisi na biso, yazalaki mosikoli na biso. Katikati na ye ezalaki bomoi ya bule kati na ye. Pe ntango makila na ye ebimaki kuna na Golgota ezalaki makila ya bule. Pona ete baoyo nyonso basombamaki na nzela ya makila bakoka komonisama. Na ntina yango ekomaki ete kati na ye ezalaki na bomoi. Pe bomoi ezali nde pole ya bato. Eza pe na bato mosusu bazali koyeba mwango na Nzambe te na kotalaka na miso oyo ya Nzambe. Bango bazomona yango eloko ya kotanga na nzoto, baza kokanisaka, bazokomaka mikanda na bango, bato ya maleyele. Pe ntango tozali kotanga mikanda na bango ozomona ete bango bazali vraimen mosika. Bango basosoli Nzambe na lolenge na bango. Baluki bayeba mwango na Nzambe na ndenge na bango. Wana bayebi yango na ndenge na bango ya makanisi. Kasi ezali ndenge wana te. Biso tokoki koexplike Nzambe te. Ebongi na biso tobika ye. Tokoki komona Nzambe te me tokoki kolinga ye na motema na biso mobimba. Pe na elimo na biso mobimba. Pe koya mokolo oyo ekokokisama ete lokola yango ekomamaki kuna na serment kuna na ngomba. Esengo na bato bazali na motema peto mpona ete bakomona Nzambe kotalelaka mokanda ya machese. Wana eza makambo oyo ezali kokosa te. Ete liloba na Nzambe ezali solo. Ata bato bazali kotonga, baza kokritike, ata bato bazoloba na ndenge na bango. Ata ba evangile ezali na mwa kokesa na moke na ndenge maître koti na mwana mozindo yango ezolakisa biso makambo oyo na ndenge moko ya mozindo na yango. Soki osangisi yango nyonso to ezali na boyokani. Kasi bazoya na makambo na mutu na bango. Bango nde bazali kokende mosika na iloba na Nzambe. Pe na makanisi oyo pe bandimbolo ezali na ntina moko te. Oyo etali na oyo mosala na lobiko oyo elekai kuna na Golgota. Yango nde bonge te koka kovanda kati na mitema na biso koyeba ete mosikoli na biso ayaki na mokili oyo na mwango moko ya komaki mutu na ntina ete akoka kofuta motuya ya pri oyo ya lobiko mpona mokili mobimba kosomba yango moko na moko ebonge tandima yango na ntina na ye moko na baoyo nyonso bayambi ye yapesi bango bokonzi bakoka koma bana na Nzambe. Jean 1 verset 12. Bazali kosepela ete lelo ata moko na biso azanga te ezala bana miketo mikolo bakoka kokanisa makambo oyo ekolekaki esalami au moins 2000 ans kuna ezalaki na ngomba wana ya Golgota, esika bakomi ete esika na ya crâne. Na nzembo moko toyembaka ete lokumu kuna na Golgota toza kotanda kokumisa esika wana te makambo ekomaki wana te, kasi tozali kokumisa oyo makambo elekaki na esika wana. Amen. Lisiko na biso yeba telmisaki ye entre likolo pe mabele pe albaite tanga bokonetola nga na mokili na mabele nga na kobenga bato nyonso epai na ngai. Jean 12:32 palobete oyo akoye epai na ngai na kobwaka ye te. Jean 6:37 Nzambe afungoli maboko na ye pe apesi bango loboko na ye ya boyokani kati na Yesu Kristo oyo azali nkolo na biso. Amen. Oyo ezalaki miro ezalaki kokabola biso na Nzambe.
Le mur qui séparait a été abattu. yango ekweyaki ebukanaki na ntina yango lobiko Qui était à la fois Dieu et homme. Afin de epesamelaki biso na moto oyo azalaki ye moko motu mpe nzambe na ntina ete mokili ezongaka koyokana na ye avant qu'Abraham fût ye azalaki nkolo mpe alobaki ete liboso ete abrahama azala ngai nazali kasi na nzoto ye abotamaki batiaki lokola bebe moko boye na mwa mbeto moke d'éternité en kasi ye éternité. azali libela na libela ya nzambe Enfant était la parole. na ebandeli ezalaki liloba liloba ekomaki mosuni na Jean 1:1 Avec Dieu et Dieu était mpe la parole. liloba ezalaki nzambe mpe nzambe azalaki liloba Elle est devenue chère et habitée parmi nous. mpe yango ekomaki nsuni mpe evandi kati na biso yesu kristo azalaki emmanuel nzambe kati na biso Matthieu 1:23 Il était homme, il mangeait, il buvait, il était ye azalaki habillé, moto azali kolia kolala était ceux de l'homme. oyo nyonso moto asalaka azalaki Qu'un homme. Il pouvait boyebi ete ye azalaki koleka moto ye akokaki kozwa mwa lipa moke mpe abuki yango ses mains restaient remplies de mpe wana mapa yango ekomaki lisusu ebele koleka de favin. Il a amen ye azalaki kobuka lipa mpe abandaki kokabola bato yango ezalaki kofundisama kaka pour moi la leçon boyebi ete ndeko na ngai wana ezali liteya oyo tokoki kozwa entre ses mains. ebongi ete biso tomipesa na maboko na ye Quelque chose se passe soki tolingi ete eloko moko ekoka kokomela biso et dire me voici, tomipesa na epai na ye toloba ete tala ngai oyo accepte-moi. lokola ngai nazali ndima ngai Et puis nous l'entendons dire. mpe biso tozali koyoka koloba ete yiboye epai na ngai Fatigué. bino nyonso bozali bolembi mpe oyo botondi na mikumba Du repos. ngai nakopesa bino kimia Le repos. ngai nakopesa bino kimia mpo na elimo na bino Matthieu 11:28 Voir tous ceux lelo mpe nalingi ete nakoka komona consciemment baoyo nyonso nano basali libiki te na ngolu na nzambe être plongés dans une sainte agitation. bakoka koningana makasi Sainte paix de Dieu. mpe bakoka kokota na kimia na nzambe Être plongé dans la détresse, dans ebongi ete moto dabord ambukana nano na mitema na ye akoka koyeba ete ye moto oyo asi abungi séparation. azali na nzambe elongo te leloko ya liboso mpe nsima gange epai na nzambe Seigneur, aie pitié de moi. loba ete nkolo oyokelanga mawa Reçois-moi yamba ngai avec miséricorde. mpona ete ngai aza moto oyo Reçois-moi, moi pécheur, avec yamba miséricorde. ngai na ngai mawa na yo Toutes mes fautes. Lave-moi. limbisa masumu na ngai Sanctifie-moi. bulisa ngai nkolo netola ngai Un yamba enfant de ngai Dieu. mpe lakisa ngai Le pardon. limpesa ngai pesa ngai nkolo bolimbisi na yo mpe pesa ngai bomoi na seko yango nde nzambe azali kosala lelo oyo Sur la croix. omoni ete moyibi okuna na ekulusu agangaki abelelaki ye na yesu na ntango na suka mpe ye akotaki kuna na paradis S'il y a parmi nous quelqu'un qui nayebi teke lelo soki kati na biso motu moko mpe une question, azali komituna Dieu en mituna mpe afungola serait trop tard. ofungoli miso nozotalaka na se wana makambo ekoleka yo mpe okomata Combien de reproches se feront les gens qui n'ont pas accepté l'offre? ekozala boni nkolo mpasi nini bato bakoganga ndenge nini bato nyonso oyo babwakisi yesu Il est encore temps. ntango ezali nano Je suis encore jeune. tokozokanisa yo ozali nano elenge Nous sont divers. ete oza nano elenge okobaka makambo na yo opesaka baeskize kasi biblia elobi ete lelo Entendez sa voix. soki okoyoka mongongo na ye oyesa motema na yo ekenze te Aujourd'hui, lelo oyo hébreu chapitre 3 lelo oyo ezali mpo na yo Dieu te l'a donné. nzambe apesi emeli yango yo Mais est entre les mains de Dieu. lobi ezali Aujourd'hui, personne ne sait si tu makambo na nzambe oyebi te soki okomona Et nous se sont journée yango ya lobi bato mosusu balalaki balamuki te nzambe alingi chacun ete moko na biso fasse l'expérience akoka kosala libiki na nzambe lelo oyo de la grâce de Dieu. bakoka kosala libiki na ngolu na nzambe bayamba bolimbisi ya masumu na bango Péché et mpe ya masumu na bango qui s'est passé mpe bakoka kososola eloko nini elekaki kuna na mwango na lobiko c'est déjà accompli. yango ekosalama so te mesi esalama
Amen. Yango ekokisama Nzambe asi amiyokisami na mokili oyo ezali masumu na biso mabunga na biso nyonso nde elongwaki kozanga kondima na yo nde komema na se. Yango Yesu alobi ete soki bondimi te ke ezali ngai bokokufa na masumu na bino. Ezali kaka na mobikisi moko, lobiko moko, lisiko moko oyo Nzambe apesi biso na nzela ya ngolu kati na Kristo. Yango nde elakisi Golgota. Ezali kaka te mokolo oyo ya kosalelaka yango na ndenge ya bafeti oyo ezali kososola te. Bato bazali koganga kasi Nzambe alingi ete biso tobima na makambo oyo nyonso ezanga ntina wana, kasi tokoka kotala oyo azali oyo akufaki mpo na biso. Tokoka koloba ete oyo nkolo yango esalamaki na ntina na ngai, mpo na ngai ezalaki masumu na ngai, kobunga na ngai oyo nyonso nazalaki mosika na Nzambe nyonso tu ememaki na mwana mpate. Nkolo yo olingi ngai mingi nde yo olongolaki mabunga na ngai mpe ozwaki oyo ezalaki elakelami na ngai mabe likolo na yo nyokwamaki na ntina na yango. Biso nde ebongaki na biso tokoka kokuta kuna na kunda, kasi oyo akitaki na esika oyo kuna ya molili epai nini biso tokoka kokende. Bato oyo tozalaki tokamonaki na Nzambe, kasi azwaki esika na biso, ye akufi na ntina na biso, na ntina ete apesa biso bomoi na nseko na nzela ya ngolu. Nazali koloba yango ya solo, ezali ndenge bato bazali kokanisa ete ntango moto azali kokende na kufa azozwa bomoi na suka, ntango ya bomoi ya seko ntango akufi ezali ndenge wana te. Ezali kaka andimeli mwana na Nzambe, ye nde azali na bomoi na seko na se oyo andimeli ete aza na bomoi te. Omoni boni makomi tokoki kotanga yango na ntina makambo oyo kotalelaka Hébreux 9 na verset 27. Babe ete epesami bato bakufaka mbala moko mpe nsima kosambisama nde ezali kolanda. Eloko moko ekobongwana te. Soki yo okite na mabele oyo oza moto oyebi Nzambe to oza bungi, yebaki okobunga mpo na seko na seko. Oyo azali kolunga oyo mabele oyo Nzambe alimbisi ye, aza mwana na Nzambe, ye azali kaka kobongwana, azali kochange ka esika ya kobika, alongwe na se oyo akei epai mosusu, akei kuna esika na esengo mpona azala na nkolo na ye mpo na libela na libela. Ndeko nanga ezali makambo ya solo, ezali masese te, kasi ezali eloko ya solo mpe ya libela na libela. Nzambe azalaki kati na Kristo mpe azongisaki boyokani na bato mpe na mokili na ye. Ngai mpe yo tozali katikati na mondo wana mpe tozali kitenya makambo wana, mpe ye atangelaki biso masumu na biso te, mpe ye alimbisi biso nyonso na nzela ya ngolu na ye. Yango nde ezali ndimbola ya Vendredi Saint to mokolo ya mitano oyo ya bule. Ya kote mosusu ezali lokola mosala oyo Nzambe asalaki mpona kobikisa mokili mokili mobimba. Mena yango ezali kolandana na sango malamu oyo epesami. Yango ezali sango malamu. Nzambe apesi biso bolimbisi, lobiko. Ezali sango mpona yo mpe mpona ngai, mpona biso nyonso. Mpe oyo ezali ya motuya, ete sango ezali malamu, ete Nzambe azali kokengela liloba na ye mpe akokisi oyo nini ya alakaki. Nandimi ete na nzela ya bomoi mpe kofi na ye mpe sekwa na ye, Nkolo na biso alakisaki ete
que ce qu'il disait oyo azalaki koloba était vrai. ezalaki solo L'Écriture sainte me lokola likome na bule elobi ete Testament boyokani ezalaki devient juridiquement valable. boyokani oyo C'est ce qui s'est moto passé azali sur la kosala croix. to tesema na ye ezali kokokisama soki moto akufi Le sang de la nouvelle yalobaki ete oyo ezali makila ya koyokana ya sika yango esopani mpona bolimbisi ya bino. cher cœur. Matthieu 26-28. bandeko na ngai kouta na motema na ngai Sans aucun bondima makambo oyo bokoka kotia tembe te. des hommes, de toi-même, de moi, ce n'est pas grave. Mais s'il te plaît, ne doute pas de Dieu et de la parole de Dieu. kozanga kondima te na oyo etali liloba mpe liloba na nzambe. Nzambe azali liloba na nzambe mpe oyo nyonso ezali kouta na nzambe yango ezali makambo ya solo. Le ciel s'effondrera. Que ta parole. lola ekokweya mokili ekoleka me liloba na ye ekoleka te. Mais la parole de Dieu liloba na ye ekoleka te demeure éternellement. yango ekovanda seko na seko. Et si toi et moi voulons mpe être soki ngai mpe yo tolingi tobika seko na nzambe kuna na nkembo déjà maintenant ebongi na biso sasa epi tondima ye lokola likabo oyo apesi biso ntina ngolu relire ce magnifique mpo na passage. kosukisa ngai natanga likomi moko na ancien testament. Il me revient dans la mémoire. Et je pense eyelinga so na katikati na makanisi na ngai à partir de ce mpe bino bokomona yango ekotalaka Testament, les hommes de Dieu ont placé ndenge nini na ntango na kala bato bazalaki na elikya Seigneur et epai na bikolo mpe s'accomplir. bango bamonaki makambo oyo alakaki ndenge ekokisami. Passage tiré du livre de Job, tokotangi mokanda ya Job 19, na chapitre 19 puis également du chapitre 33. mpe Job chapitre 33 Passage en bref. oyo makumi mibale tokoki kotanga. 19, verset Job 19 verset 33 Oh, que 23. mes paroles soient soki ete maloba na ngai oh, qu'elles soient inscrites dans un ekomama na mokanda moko na buku gravé moko avec in Blei eingegraben auf un bourrin de fer, ekomama ata na mabanga en plomb, na katikati babirin oyo ya makasi pour toujours dans le mpe roc. ekokaka libela na katikati ya libanga makasi. C'est que mon Rédempteur kasi ngai nayebi ete mosikoli na ngai azali na il bomoi viendra le dernier. mpe ya kotambola akotelema motu na suka. Et après cela, ata ngai nakomi est maintenant complètement déchiré, nzoto na ngai ebebi ndenge nini dépouillé de ma chair. ete nzoto na ngai ezali kufi. Je verrai Dieu, ngai nayebi ete nakomona nzambe. Amen. que je verrai. ngai nakomona mpo na lobiko na ngai Mes yeux verront mpe miso na ngai moi ekomona. comme un étranger. kozala liso lokola mutu na mosika te. C'est consumé dans ma nakomona moto motema na ngai oyo ezalaki kopunzapunza kati na ngai parole précieuse. oyo ezali likomi moko maloba moko ya motuya. Que mon Rédempteur, ngai nayebi ete mosikoli na ngai azali na bomoi celui qui ne peut pas encore le dire oyo moto akoki koloba ngo so te lelo oyo par expérience avec Dieu. wana ye azali nanu azokobika na nzambe. Que cela se passe aujourd'hui pour lui qu'il puisse tika ete nkolo makambo oyo eleka mpe mpo na bino. Et si vous y croyez, cela mpe arrivera. soki bokondima yango kati na bino bokokokisa bokomona yango. mpe na Job 33 mpe ezali likambo moko oyo ezali kolendisa biso mpo na biso tokomi mikolo. Na Job 33 Quand il y aura pour lui un ange, un intercesseur, ntango ezala mpo na ye oyo moto moko azali kobondela kati na ye kaka moko de témoignage mpo na kopesa litatoli na moto de sa justice. na oyo oyo azali bosembo mpo na ye. Bezeichnungen Fürsprecher Remarquez ici les termes. boka kotala awa ndimbola Intercesseur, un seul parmi mille. moko kati kotalelaka bato ebele oyo azali kobondela ntina na yo. De sa justice. azali Verset 24. kotatola na ntina moto na ye ya mosembo Pitié de lui, mpe moto oyo dis à Dieu ayokela ye mawa mpe alobi na nzambe dans la fosse. akita kuna na kunda te. Une expiation. ngai nazwi oyo mosikoli moko À Golgotha. kuna na Golgota na ikulusu. Trouver une expiation. nzambe amonaki oyo akoki konetola mpo na biso. Pour réconcilier avec Dieu. bokoka koyokana na nzambe.
nous a confié la parole de la Nzambe apesi biso liloba oyo ya koyokanisa batu l'humanité. mpe biso tozali kobenga mokili mobimba bazokoka kozonga na boyokani na Nzambe, bozala na boyokani na Nzambe oyo etali Nzambe boyebi ete boyokani mani esi ekokisamaki yokaki bongi na yo ondima ngo kati na kondima Confirmer ainsi cette œuvre de mpe la yo moko kokisa mosala wana eza lolenge moko bato so basali boyokani son corps regorge à nouveau babete nzoto na ye ekokoma lisusu na lolenge ya bolenge au jour de sa jeunesse. mpe tokomemama na ndenge tozalaki bana mike Nouveau pour certains d'entre nous. yango ekoki kozala ntango mosusu eloko ya sika mpo na bato La perfection. kasi ntango biso tokokɔta na bonzambe na kati na suka wana ntango yesu kristo akozonga La mortalité revêtira, wana banzoto oyo ya kufa ekolata oyo ekufaka te revêtira l'incorruptibilité nzoto oyo epolaka oyo ekolata oyo epolaka te de notre nzambe akozongisa biso ndenge tozalaki na bolenge na biso gloire. kuna na nkembo Personne qui marchera avec ekozala na mutu moko te akotambolaka na banzete aveugle, personne qui sera sourd. mutu moko akozala aveugle te mutu moko akozala te kayokaka te Toutes ces choses n'existeront plus. kuna makambo wana nyonso ekozala te Jeunesse nzambe amemi biso na bomoi ya bolenge oyo ya seko na seko mpe tokobika seko na seko est la promesse ndenge ezali elaka rédemption. nzambe apesi biso yango nde lisiko ezali kaka bolimbisi ya masumu te L'éternité, kasi mpo na libela na libela grâce de péché, ekozala ata na elembo ya masumu te ce qui était ya auparavant kufa te maladi te évolue. Voici oyo elekaki kala des choses nyonso to ekobunga nzambe akosala makambo nyonso ya sika yango ezobanda na mitema na biso mpe na bomoi na biso. Il ne reste plus que la fin de ces versets. etikali kaka totanga na mwa suka ya verse oyo Son corps retrouve tout. Alors, wana nzoto na ye ezongi ndenge ezalaki na bokasi na ye nyonso ya bilenge sa jeunesse. mpe amemami na ndenge ya bomwana bato bakoki kososola yango te me biso toyebi yango ezali nini. Il prie Dieu et celui-ci l'accueille ya bondeli nzambe mpe nzambe ayandimi ye favorablement. ayambi ye na bolamu mingi mpe amonisi ye elongi na ye wana katikati na kokumisa ye. Amen. Er hat uns die Schuld nicht angerechnet. Il ne nous a pas imputé nos fautes. ye atangeli biso masumu na biso te Justice divine ye asengiseli biso bosembo ewuti epai na nzambe présentée devant ebongi na biso me na tokoka kotelema liboso na ye na esengo mpe na koyembela ye Vor dem Volke il chante devant le peuple et confesse. bazali koyemba liboso na bato mpe balobi ete ngai nasalaki mutu mabe Pas été puni, kasi ngai je le méritais. bapesi ngai punition te ndenge ebongaki nakoka komerite. Afin qu'elle ne descende nzambe asombi molimo na ngai mpona ekoka kokɔta na libulu te à la vue. mpe bomoi na ngai ezali kosepela na bomoi oyo ya pole. Je voudrais nalingi résumer une fois encore nasukisa makambo oyo na boye ce que signifient ces jours oyo nini elakisi mokolo oyo ya vendredi oyo ya bule dans l'histoire to dimanche ya pake babengeli kuna na kotalelaka mwango na lobiko. accomplis par Dieu. lobiko ebongaki ete ekokisama na nzambe ye moko na se oyo kosikola Par Dieu sur cette terre. kaka nzambe ye moko nde ebongaka sala yango Réconciliation avec wana ezalaki boyokani moko na nzambe pardon bolimbisi nyonso se trouvait entre nous et Dieu. oyo nyonso ezalaki kati na biso na nzambe Éliminé nyonso tu bokeseni ebongaki elongwa oyo ezalaki kokabwana omiro ezali kokabola biso kozanga kolininga le chemin nyonso tu nzambe alongolaki yango ouvert nzela komema biso na nzambe yango esali nini efungwamaki d'ouvrir, le frayer, le Seigneur de gloire. nzambe ye moko nde abo efungoleli biso nzela oyo moto akoki kofungola nzela oyo te Est venu dans la chair ye moko ayaki na se oyo na msuni afin de pouvoir ouvrir na ntina ete akoka kofungola nzela oyo na mokili terre. kokuta na se oyo Réconciliation boyokani nyonso complète, grâce, salut et vie éternelle. ngolu lobiko mpe bomoi na seko koleka wana lisusu kolonga oyo ezali kufa De la perdition. abimisi biso na oyo ya mabe
na lifelo afin que nous puissions monter. ye akotaki pa abimi na ntina ete soki ntango ye akoya biso tomata Était nécessaire à l'histoire du salut. oyo ezalaki motu ya na makambo oyo nalobi ko nzambe apesi biso na nzela ya ngolu na ye Notre na kati na yesu kristu nkolo na biso il ne tient plus qu'à nous maintenant de etikali kaka l'accepter, biso nde toyamba ye d'en remercier Dieu mpe kozongisele matondi et de le vivre réellement comme nos frères et sœurs, mpe tokoka kobika lokola bandeko na biso lokola babikaki yango na ebandeli afin que nous puissions nous aussi na ntina recevoir. ete biso mpe tokoka koyamba oyo ezali Je sais eliki ya kati na biso tokoka koloba ete toyebi ete mosikoli na biso azali na bomoi que nous puissions dire, je mpe sais, tokoka koloba ete ngai nayebi un jour, ezalaki na mokolo moko ngonga moko j'ai consciemment consacré ma vie, epai nini ngai napesaki bomoi na ngai epai na nkolo eu une heure, nayebi ete ezalaki na ngonga moko expérimenté personnellement epai nini ngai nabikaki nzambe ngai mei mpe masumu na ngai elimbisamaki mpe ngai nakomaki mwana na nzambe lokola paul l'explique aux Romains. azali kolimbola yango na baromain alobi ete molimo nde ezali kotatola kati na biso ete tozali bana na nzambe na romain 8 na verset 16. Mes chers amis, bandeko balingami il y aurait encore beaucoup à dire à ce sujet. Dieu eza na makambo ebele ya koloba ete nzambe apesi lobiko na katikati ya mokili oyo aujourd'hui, mais il faut l'accepter, il faut en faire moto moko akoki te me ebongi ete yoko akobika yango amen comme une simple réflexion kotala yango ete eza kaka oyo tosali makanisi ya pamba te privée. yango ebongi ekomela yo Avec nous tous, avec tous ekomela ceux qui biso nous nyonso supportent. baoyo nyonso tu nanu basali libiki te na nzambe Dieu, l'amour sala de Dieu libiki na ye moi en donnant son fils seul engendré par bolingo nous, na nzambe ezali ete nkolo apesaki mwana na ye moko kaka ya la likenda vie éternelle. na ntina ete baye nyonso bakondimela ye bakufa te me bazwa bomoi na seko Dieu nous a tant aimés. nzambe alingaki biso mingi alingaki biso mingi C'est fait cher. nde ayakomiaki motu Lui, mpe amemaki mokumba nyonso ya biso racheté, mpona kosomba biso aye katikati na mosuni ye mei arraché à mpe la asombi biso kati na kufa et faire des hommes, na nkunda des hommes, des mpe enfants mpona de kosala biso ete biso oyo bato tokoma bana na nzambe encore aujourd'hui dans leur tombeau, dans bato leur oyo nyonso basali mangoma na bango bakufa bazali katikati na batombo kasi yesu kristu nkunda na ye ezali vide ye asekwaki Jésus vit, amen moi avec lui. lokola toyembaka ete yesu azali kobika mpe ngai na ye mpe elongo Un chant, un cantique, ngai nalingaki koyemba mwa nzembo moko nalingaki nayemba na makasi na mongongo makasi sang tika ete nkolo et de blessures pleines de douleur et de mépris aux têtes liées, oyo moto oyo yo okangamaki akoka kozonga têtes autrefois si belles, ornées oyo motu oyo oyo batiaki yango baba si méprisées. Je te salue, notre Seigneur et Sauveur a été battu. nkolo na biso ye banyokolaki ye basekaki ye Côté a été ouvert babwakelaki ye soi et le sang mpe nécessaire à notre rédemption a kote na ye efungwamaki mpe makila oyo ezalaki mpona lisiko na biso yango ebimaki le sanctuaire céleste avec son mpe propre sang akotaki kuna na bokonzi ya nzambe éternel. na makila na ye moko na etumbweli ya nzambe mpe Amen. asaleli lisiko oyo ya suka te amen